Ok, bonjour bandeko bazolanda vidéo lisusu pona ba série ya ba vidéo nazo sala sur C++ na Académie de la Nation. Bon, lelo nalingi na pesa moins explication ya moins rapide sur programme auto salaki na vidéo o elandi o ezaki liboso ya oyo. Bon, programme ngo to salaki ezaki programme ezaki ko ezo yebisa ordinateur elakisa biso message ya mbote tango tozo exécuter un programme na biso so botali malamu nde nalobaki tosalaki liboso tocompilaki programme na biso après compilation ya programme na biso soki erreur ezali te tolingaki komona message na partir ya éditeur na biso et yebisi biso que non et compiler yango sans erreur, donc toza na message o ya done o bozomona awa. Après ça to exécuta ki yango na bouton ya mibale oyo run et puis tozaki na message ya mbote bana mai. Donc en effet eloko oyo esalami ya eza que to pesi ordinateur instruction et loba mbote bana mai. Eloko eza important na lingi bino boyeba eza que ordinateur esalara eloko moko te sans bopesa ngo instruction. Donc ordinateur eza lokola mwa zoba soto loba boy quoi. Na kanisi ebele bon mon lokola na zo se contredire mais na lobby mwa zoba na sens que soki yo o programmer eloko ya mabe na ordinateur ekopesa kaka exactement oyo opesi. Soki opesi ordinateur instruction oyebisi yango que 1 plus 1 égale à 3. Ordinateur ekopé ça égal à 3. Yango ekoyeba te, yango ekolanda ndenge yo programmé. Donc eloko nyonso ya ordinateur ezalaka pour ordinateur esala to elaksa eloko il faut mutu moko a programmer ngo. Eza yango nde to banda ko sala na ba yango nde tozo apprendre na ba leçon na biso ya programmation. Bon, na pona kozongela bino na lingi na expliquer concept moko o eza très important ya ko comprendre. Ti bozo mona fichier o par exemple fichier oyo ya liboso na ko autokomi na biso programme na biso za oyo babenga ngo na anglais source file, donc dans en français ça le fichier source. Donc ils a fichier oyo ko tia ba comment donc ba instruction oyo zo pesa ordinateur o pesa ngo na o komangwa na fichier oyo. Donc ekozala fichier source oyo pe ba instruction ngo ekozala transformer na à partir il y a autoben compiler na biso utiliser éditeur oyo tozo benga dev C++, ils ont utilisé compiler mo benga ngo J++. Yango nde eko ça la traduction pour comme na langage moko ordinateur comprendre. Donc il est vraiment en détail à parce que na que ebele bazola na boza ba débutant eko pe ça un peu complication mais na nika boyeba que fichier source na biso eza ba instruction auto banda koma poto pour instruction to repé sa ordinateur. Ne besoin mon instruction ils ont nigué le en anglais mais et que vous allez un peu transformer dans format mon ordinateur et que comprendre pour sa message bon. Ne bon mon qui na résultat bon moni bien que fichier na biso eza oyo bon fichier oyo ngai na sauvegarda kiango na machine na local disk c'est na ngai na kolinga bomona esika nini fichier ezali pe après avoir compilé fichier et loko nini et les cas quoi. Bon, surtout que na machine na ngai. Bokomona après compilation changement fichier mususu ezalaki créé bon. Donc na local disk C nazana mamu belé na machine donc na minito ezo sala taba biloko moko ata 100. Donc ezo contribuer pe na performance nango. Bon, surtout que na bomba yango wana sir na créer folder ya a oyo et puis na kati ya C++ intro to kuna ba fichier na biso bon bote na biso oyo fichier obozomona na éditeur oyo fichier o place na komi makambo ya eza mbote.cpp yango fichier source na biso. Donc après avoir et copier sa biso résultat oyo ya fichier exe eza nde programme na biso programme yango ezali ozomona awa. Donc na exécution na biso so botali bien awa bomona elobi a C++ intro ls underscore a underscore mbote.exe yango na fichier na biso yango na exécutable na ozala moi
eza une importance te beau comprendre tous les détails na minute, mais ce qui est très important na bino na minute eza koyeba que na poso tozalaki ko la sambote bana mai ezalaki grâce ya fichier tokomaki ba étape oyo fichier oyo ezali kolandela ali ya liboso ezali tona include iostream ezali très important ya kotia yango parce que yango ndezo permettre biso totia see out oyo bozomona awa sans yango eloko ekosate. Donc il faut yeba programme na biso avant o ça eloko na écran il faut otia see out. Bon siko na see out na biso totia ki mbote entre ba guillemets mibale wana yango mbote bana mai et puis toyeba crochet oyo mibale et estali na ngambo ya see out pour elakisa message na écran. Après get show na bisaki bino ezali fonction moko ezali utilisé à partir à Conio include oyo ezan a besoin Conio include ezan a besoin nango parce que eza parmi ba fonction oyo ezali écrit na fichier oyo. Bon nakoki en détail nango te mais nazo utilisons pour na compiler à def place on a expliqué déjà na leçon oyo ya liboso wana ezali pour na ko garder écran comme un message na biso. Après ezali return 0 eza parce que programme na biso ba programme nyonso to koma ya console oyo omona na tableau noir et bando banda na fonction meno bozomona oyo meno ezali na retourner 0 parce que 0 ezali eza integer troke en détail te isusu parce que tolobeli non mo fonction te. Bon ce qui est important ko yeba ezali que non ligne à liboso ezali ya iostream et ligne à 7e ligne ezali ligne ezo permettre biso to la kisa et la message wana ya mbote bana mai na écran et puis ezo aussi la na point virgule. Donc il est très important que il faut que tu aies toujours point virgule. Bo stresser mingité na minute soki boyebi babiloko mingi au programme ezo salate na ko sala vidéo moko oyo kolanda pour na ko expliquer malamu ba étape tout ça. Bon pour na exercice na lingi bino bo sala boy na lingi bo komelanga programme moko programme ango ekopé sa message ya bonjour de la nation ou bien bonjour bana académie de la nation. Les autres dépend na yo mais na liga programme tant ou exécuter programme na yo eloba bonjour bana académie de la nation. Après ce qui au sali exercice wana ce qui problème ce qui est au sala donc eza malamu pona yo nako féliciter yo ce qui est simbité oko langa message na channel nanga poste au channel ba forum nako expliquer bino pour nako na pesa yo quoi est-ce qu'ils ont salate et puis ce qui peut na installation pour comprendre le côté to bozana ba question à retour nanga en tout cas bo hésiter te na retour nanga message nako kata vidéo au awa to komona na vidéo ekolanda. Merci à la prochaine bandeko.